Ça, c'est la couleur d'origine. La couleur d'origine. Couleur à bien. La couleur d'origine, c'est la couleur des artistes. La couleur d'origine, c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine, c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous. Au moment de basala président Kabila, so bakepa na eba biko so la na bangote. Balingaka yote. Batu wana ka so ba epa na biso kanga caméra, kanga téléphone, tout mutu akanga chomo na ye. Mutu wana pa linga binote. Ba créer fragmentation, bango batikali ba conjonction de coordination, les agents de liaison. Bambongo muso edina na ba mai mais batu ba na bambongo wana ba dinda te ba dossier na il faut fungwama parce qu'on va rappeler tout l'état des droits. État des droits ça pour la Vital Kamerhe. Et tout ça ba Gabonais, ça c'est notre pays. Togo continuer que un groupe restreint ya batu ba continuer ko confisquer ba aspiration na biso. Et ça tout ça na ta ko banga te ingeta. Le maréchal Mobutu, paix à son âme, n'aurait pas subi un tel sort. Dans la ligne, Boumoulé Lietonda, Mboke Tongamate, Tanga reçoit moi un mouquet, aïe awa, aïe reçoit babiso population, qui était, petit beau soutenir, en tout cas, ma caméra la bien. Tout le monde a bango belé, tout le monde a bango belé. Moi, j'ai beaucoup souffert pour ce pays. Bakana la meeting, il y a dynamique de l'opposition, le 25 septembre 2015. La couleur d'origine, c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine, c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous. Salut partout où vous êtes, vous suivez déjà Couleur d'origine télévision à travers le monde, ça c'est Couleur d'origine TVO et ça abno ba information qui toko oyo elukela abno ba invité à solo na yebiki bo sepela mingi tango tala Couleur d'origine na pesi binombo te bisika bozali ba abonné nyonso pe bandeko nyonso bokoyi na libaku ya kolanda lisusu yeyo chante mwana kini santa de nuance ange noir cheval noir chic même na numéro na biso ya lelo ya sika lelo to zolibino analyste na biso o tozozana mikolo toujours monsieur Yannick Ndombasi analyste politique vraiment lisolo na biso to beta ngo o eza ya ba congolais ce qui salara bino pasi vraiment bolimbisa biso na mwa baloba na ndenge to lobelaka eza juste pour na porter un plus na dossier o ezali ya mboka na biso Congo donc tozo baluka toujours wana na article 23 to salaka ande mabete to déborder te makamu o to koloba et trouver dans ordre public te et contribuer toujours na développement ya mboka na pesimboti na équipe technique na ngai cordon na ngai Augustin Kaninda motema ya mama Marie Moulanga papa na Augusto et puis baby G-Live G-Dor famille Bazamunene Enoch Kongolo sans oublier Jonathan Luamba Nabi qui vous ébélé 12 étoiles à partir de la France Clamant le col na pesimbotina honorable président notre pasteur Godin Poi na pesimbote sikizali dynamique de Godin Poi na pesimbote nazo ya m'inviter na ngato solo la ndenge to mesana mwana mboka mbote Mbote ndeko, merci mingi. Bonne santé. Oui, santé za kimia. Na sepeli mingi. Ouais, na yambio mikolo mingi tozo continuer pe ko sala musala o ezali mboka na biso nzambe apesa biso lokola lipamboli et tozo contribuer pe kaka na mwandambu o biso toza nango peut mboka pe e kende liboso. La fois passée tolobela ki no ba procès 100 jours. Tomoni toza isusu toza na nouvelle asika. Oiza ke maman na ndeko na biso oyo bakatelaki mikolo azalaki visiter et pas ya famille vraiment biologique maman kene kotala e pe na maman pe oyo azalaka na mikolo nyonso bakende kotala e sango oyokaki. Merci beaucoup pour la mutuna. D'abord je remercie le bon Dieu Azalokumu au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit pour toza ba Christo nzambe ndi apesa biso pema. Tokoki jamais que ça l'émission yo ce qui tata nzambe à permettre parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui a permis à ce que opportunité et ça la pour que ngai na yo tokutana na pesi longoni ya mingi na kosala ngo telema pas ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Il faut signaler. Il faut signaler que ah oui.
Oyebi dossier dans lobby, maman oyebi. Oyebi. Ok. Merci Obungi. Olobi. Pour la mouni comment avant banda. Ok, action. Napesi mbote milongoni ya mingi pa ya mokonzi ya mboka Félix Tshilombo Tshisekedi. Pesi longonia, napesi na baboti na ngai, et puis na Congo mobimba. Et puis que la paix règne sur toute la terre et en chaque être, motunyo soit na kimia na mokili. Nde wana. Mena koyanola sikoyo na mutuna na yo par rapport ya visite oyo ancien dirkab ya président de la République azwaki mama pe libota na ye bakenda ye kotala ye. Mama wana za mama na ye yende aboti ye. Mama moko te abwakaka mwana na ye. Mama moko pe te asundolaka mwana na ye. Il faut akende kotala ye, azokende kotala ye po ye mutu abotaki ye. Mais ils ont ma cam. Ça arrive dans la vie. En tout cas, na ko réconforter bango, na courage. Na yemoko mokangemi. Na mwasi na ye, na mama, nemberwa, pe na libota mobimba. Baza na courage. Ils ont ma camboyaka. Parce que la vie c'est 2 jours. Un jour à ton avantage et un autre jour à ton désavantage. Les jours qui est à ton avantage, balobi, ne les méprise pas. Et les jours qui sera à ton désavantage, en dire-les avec douceur. Donc c'est ça le message. Puis et en haut, on appelle ça motuna oyotuna qui a besoin. Ouais. Merci Ndeko Nabiso Yannick Ndombasi, analyste politique. Monsieur Yannick, tu as une actualité mosusu où ils allaient les dépendance. Il y a magistrat, il y a ba magistrat où ils allaient proposition, il y a loi où ils ont kamata bandeko ba magistrat ba koma ko dépendre na ministère de la justice. Na ebité sango e komaki na matoi na yo. Et komaki na matoi na nga mesali ngai pasi mingi. Mais na ko pesa exemple moko. Exemple nga na ko pesa pour que on comprendre que fimbo ezoya ezokipe mutu te. Monseigneur Gérard Mulumba akufaki aza papa leki ya président de la République. Yende azaki responsable ya maison civile. Au salaire à mokonzi babengaka liste civile. Donc makamba femme nyonso etali makamba mokonzi ezo dépendre na ye. Tanga kufaki ebemene lalaki. Na tunio mbala mbala lalaki. Nako bima esili ekei. OK. Et pesi exemple que yo soki matanga na yo kufi yo koya nango na ndako te parce que bakokanga yo ya mokonzi ya mboka ye moko esali nini ekei papa leki na ye propre. Et puis une grande autorité na kati ya présidence de la République na kati ya corporation babengi institution président de la République ba loi taille sur mesure wana eza makamba kala ekomi archaïque. C'est-à-dire tant que azo proposer loi wana azo proposer ngo pona nini et dépendre na ministère ya justice ministre ya justice azana kanini pe pona nini ekoma kuna. Non, là c'est aller au-delà de la constitution. C'est une forme de violation en constitution. C'est comme ça banga à bientôt c'est mon tour. Peut-être biso pe ba okanga biso. Mais ce que comme kuna togoza la protéger. Mais c'est Yannick Ndombasi, nayebi ke okoloba na yo. Fongoye la biso na numa makanisi to e banana. Ba magistrat, ba travailler à la ministère la justice te ba dépendra na la justice te. La justice est indépendante. Nous avons le principe de séparation de pouvoirs. Le pouvoir judiciaire est ali, le pouvoir exécutif est ali, et puis nous avons le pouvoir législatif. Le ministre de la Justice, il est membre du gouvernement, il dépend de l'exécutif. Mais il y a aussi le principe de collaboration entre les pouvoirs.
siko magistrat soka bandi ko dépendre na ministre de la justice a komi nani donc c'est que ba komi les attributs il y a pouvoir exécutif. Non, moi je suis un Congolais mon cher. Nalonga na balinette c'est parce que bien que mis se dérangé, je suis un Congolais. Tout ça ba Gabonais, ça c'est notre pays. Togo continuer que un groupe restreint à Batouba continuer ko confisquer ba aspiration na biso. Classe yo ngana otokendaka musala ngoni. Yo tangi ngana tangi. Pour traîner? Non. Ou soit je devais rester là-bas à place sans aki nangai. Pourquoi Moutou abanda ko condamner même créateur naie au salanga na Congo pour nini? Pourquoi tu m'as créé Congolais? Pourquoi je vis dans ce pays? Alors que ça Batu Musuba se retrouver bazo boya que Batu Musuba côté. Bazo boya Batu Musuba se retrouver. Ils veulent que toi kende to s'accroupir devant bango au jour le jour azui moi et l'autre muki a pesio donc c'est-à-dire bo vanda kaboza na sima la bango. Non. Et je lance un appel, et pas la population, parce qu'à part entière, moi je suis un leader. Batoubaye bagate, et loko balobaka, na sali musala mpunda, na yebite, je vous pose la question, baso elaksini. Ya mpunda. Yo so mona, moutoua memaka cheval, tala na Paris mutuel urbain, permis en sigle. Moutou a même un cheval. Yaki maramba. Amela pema. So mpunda oki mapete. Azui fimbo asani. Abeti po aki mambango. Siko tango a commis le premier. Couronne balait saka cheval to balait saka moutou amela pema te. Ah, amela pema. Siko azwaki ba fimbo po ani balait couronne te. Baketi ke wapi? C'est de la même façon que ces gens sont en train de nous traiter. Et ça, il faut tout loba. Tozo kokate. Sikoyo, ba loi na bango ba sala ezala taillé sur mesure. So tailleur a tongelo elamba sur mesure, c'est-à-dire pour kokayo selon nzoto na yo na ndenge ozaleli pour que batu balula ngo na ndenge zio na nzoto na yo kaka ngai so na ye opesa ngelamba na lalata ekokoka ngai te soit ekozala mukie soit ekozala munene mais pas na yo ekosimba nettement mukolosko yo kokoma munene omoni ke utilité lamba wana ezali soute osai nini okay okabi yango pa mutu mususu basali yo musu eza susu nini sur mesure. Non, nous devons cesser contre le perpétuel contre le syndrome du perpétuel recommencement. Nzambe azali wa kela likolo na se azomona na kolela ba Congolais. Batu bakomi ko remettre même en cause existence ya Nzambe par rapport ya ba réalité aux le Ghana Congo. Batu bakomi ba apostat, c'est-à-dire bakomi na apostasie. C'est-à-dire botika ngai makamanzambe atalaka o te ponani atalaka o te ponani. Batu bazo souffrir ba changer mubeko. Mbeko on a changé que na magistrature, pardon, magistrature comment qu'on dépendre na nini na ministère de la justice. Depuis tout ce temps-là que M. Minakou Aubin était avec le président Joseph Kabila, après ça initiative wana te ponani. Ça c'est de 1. De 2, ils ont été majoritaires au niveau de l'Assemblée nationale et lui il était président de l'Assemblée nationale. Pourquoi a utilisé qui même député mon côté à Kana Bango pour que ba pesa initiative wana pour que Mubeko wana elek. Na état de droit et communauté ba pesa initiative wana, ça ne va pas passer. La volonté de la population et du peuple est souveraine. Ba benga le peuple souverain primaire pas mbaté. Papa,
kotala makambo oyo na miso te koma ngando zala na miso komona na moi zala na miso komona na butu zala na miso komona na mokili zala pe na miso komona na mai to fungoli miso soki miso wane fungwami nous allons comprendre notre problème c'est la peur nous devons nous débarrasser de la peur Mobutu tanga lela ina suka za iye moko soki pone intoxication à batouté le maréchal Mobutu paix à son âme n'aurait pas subi un tel sort vie zalano wana vie tozali vie bakosala eloko-te vie soko bameki tokobima vie tokosala boye me nzambe soko alobi alembisa yo akolembisa yo ozwi humiliation moko boye mpe ondimi te mais jusque là même na FCC wana moto akomprendre mpe makambo position ya président honoraire aza te position na ye moto akomprendre yango aza te acomprendre ke échec oyo nazui na 18 ans ezaka bateau ils veulent que nous puissions revenir sikoyo soki tozongi tokosala nini compte randi nini tokorendre na peuple po peuple aza wana peuple aoluka makambo mosusu biso tolukelaki makambo mosusu ce n'est pas ça en tout cas professeur nanga paix à son âme le docteur Louemba Lumasanga Germain appelle ça cours à IGED, introduction générale à l'étude de droit. Ayebisa biso bokansaka te ke bashiriste soko baza wana droit eza wana. S'il y a l'injustice, droit eza lango lisote parce que le droit est une âme. Bien qu'il y a des juristes et des éminents professeurs, mais droit eza te. Place wana parce que le droit c'est la seule faculté au masculin. C'est la seule faculté au masculin au monde. Le droit, c'est la droiture. Le droit, c'est l'équilibre. Le droit, c'est la justesse. Le droit, c'est la bénignité. Le droit, donc le droit, c'est le droit et le droit, c'est Dieu. Le droit, c'est Dieu. Batika bavantik o balingi babanda koya nango. To mon exemple ndeko kamere. To yebebele. Bambongo muso edinda na bamai mais batu ba na bambongo wana badinda te ba dossier na il faut fungwama parce qu'on va rappeler tout l'état de droit. État de droit ezaka pour la Vital Kamerhe te. Ezaka ka pour la Vital Kamerhe te. 32 millions d'indaka na mai batu comment mon cher monsieur le journaliste. Oui. Cher internaute. Batu ba na mbongo badindi te. Mais mbongo edindi. C'est que Batouana va boire mbongo na kata mai ou soit Batouana batika kimbongo isika bagenda ko zwango baye bakosi kimbongo et dindi batongo ba monana te. En tout cas le président de la République nalandaka yo na Top Congo olobi même ngayo yo so ina sali mabe en fait ngana kangaka batu te mibe konde kangaka justice c'est ça la musala nango. Justice et ça la musala nango. Et puis nous avons consulté les sous le professeur Loso le Bambiles. Pour y a pas confiné n'importe quoi na. Ana ba rapport tout. Ya ba mbongo ezaka volatiliser. Ayebisayo ozwango makamutu eleka. Soko condamné kaka ndeko Vital Kamerhe yemoko aza konaye na justice. Ba comprendre l'air mususu zoye na likambu to yinaye mais ba fakwa mususu ba nyatami en tout cas ba tu ba comprendre que état de droit est côté effectivement. Alors ndeko Yannick Ndombasi to sola nano na ebité ba dossier eleke belé tozana ba dossier Bukanga Lonzo ba dossier Albert Yuma ba dossier à FPI na ebité ndeko nangai c'est peut-être par rapport à dossier ça déjà traité. Oui, Tikali Bangisi Bango. Merci beaucoup. Il y a crainte, il y a poursuite judiciaire alors. Oui. Oui. Oui, je le dis avec force et énergie. Tozana yo awa na Barumbu. Dès tozana Barumbu. Yo ibage loko moko boye. Okimano kenaki mbanteke.
okomi na Kimbanteke place ovandaka bakangi pe mutu pona dossier mo boke na société tang bokomi kuna bino boyebolani buntu bakanga kiti botala pa ti baoloba soki komanda bandi kopesa exemple ya likambo oyo ekokani na oyo salaki na bagumbu bien ka yebi yo te réaction ezani réaction ezani na nyonga déjà okonyonga te okolongwa wana déjà awa bakosala nini bakonyata ngai ayebiso olobaka na bingana omoni eza na mboka moko na bantandu na ngufu babenga yango kikiula kiula eza ligorodo balobaka kukikiula ngwisana so ligorodo malela meso bangranga po bazaka na nini na boyokani ozomona mama gorodo bazaka na boyokani banda batianaka teme na mboloko ngai na fakulaki yo fakulaki ya fakulaki ya fakulaki ya fakulaki ya fakulaki sikoyo tosi sikoyo papa ogiseka ninda akangisi mamari mais tovanda na kati ya ndako biso tu tosala makambo wana te boni atana mamari nanu parce que ye tolalaka ne na chambre comment ba plein bunga ntango babaye na mamari yo kobanga to kobanga te bakangi déjà maman bakoma ote ve to changer couleur na kati ya ndako oyo parce que oyebi ke bapesaka mbongo peinture otiaki somo donc mutu na mutu sikoyo akomi kozwa disposition nde loko nakosenga kaka na président de la république en tout cas approche la population parce que na minute oyo il a plusieurs et beaucoup d'ennemis et puis eza na batuku ba méditer que non akufa ta lelo lobi musika mais soki akangami na peuple kaka peuple mda protéger ngala mona na veni mabeka vema wateka kadiamba baye okanga ye aveni mubime bima viona tia échappa antidrogue aota kino bango bazaka 12 babeta masasi bat ba okimate babeti likomo epo beta la nzoto yate mais baota kino plus de 300 personnes c'est que mutu wana zaka bien soignaka na terrain ozo comprendre bien kazane mabe ma soignaka na terrain yango moni basani ba protéger. So le président réussit kaka o babenga la satisfaction des aspirations il y a population congolaise na ebité imbécile tout la constitution te modifier on te tient que dans années à santa tout mutombele il y a solo pour mon gars il me beta biso nzala peuple a olela nzala. Mais Moutouna Morezo Tuna Mamakasi, le président pour le moment, tu as travaillé, IDP ses autres jouer de gauche à droite, opposition et parti présidence. As travaillé libre, opposition, mais Makamni est freiné. Merci beaucoup. Opposition dans le monde des anguetés. Lorsqu'on parle de l'institution président de la République, telle que disposée dans la Constitution, président de la République, Nenga Zawana, bien qu'Azalaki voté sous le label IDPS. Mais tant que comme président, ba Congolais, nyonso. Effectivement. Ba oyo ba vota qui est, na ba oyo ba vota qui était. Neti ngai, personnellement, na oso wana, nga la vota président Félix. Je l'ai dit. Na yebisio vérité, nga la vota président Félix. Ngai na pesa ivoa na ngai te. Mais lokola longa aza président na ngai. Je lui dois soumission, respect et je dois m'incliner devant sa haute autorité en tant que garant de la nation. So aza garant de la nation congolaise aza pona biso nyonso. Pona batu ba fingaka ye, pona batu ba kumisaka ye, pona batu balingaka ye, pona batu baboyaka ye,
Pona batu babetela ke maboko, pona batu baboya ko betele maboko, il est là pour tous les Congolais sans parti pris. Nana vota été numéro 20 la mana otale penza boy na smartphone mais na vota nga été. Mais Mibeko CENI, l'institution d'appui à la démocratie, qui est là pour divulguer le résultat provisoire des élections. Balobi qui y a un des présidents. Toké na cour constitutionnelle. Balobi président de la République y est. Si on a un boy, mais n'a pas ça voté. Ben institution n'y a pas ndimi. Si koyo ni ne pesinga ndingisa na boya ke yete aza président de la République. Po so balobi ba memangai na ba voix donc na ba voix ya Mibeko, hein, na ba voix des droits. Mécanisme ni ne permettre rien à prouver qu'il n'est pas président de la République. C'est lui notre président. Bon, il y a sa papa. Oui. Au moins papa va gagner la rete na parler. Père bazar la manière moko ba reprocher raé. Papa robeta pe mama pe bobadi ba maman ina tongo ba neni nyonso bakomi mawa po na yebiso papa na mama ba bagare na kata ndako oyeba ke bana balelaka mais au moins na musu mama mtaluka elikambo ngo mais papa sko aise sko na force abando beta mama sko bino so bolela mama ndo beta no po ba voisin bayoka te po eza makambo eleka na kata pale maman na tongo bino to bovani mama. Mais on comprend les gars, père a un souci à bana. On a so bolir à moi mi 4 à 200, on va passer mon à 300 mais des bolé lango et ça la bienté. Mais est-ce que yé moko papa moyen ayebi sabino mabe maman salaki ezate avani negaka aota la rapo boza bana. Mais bon mon air moko boye mutu moko ba collaborer bien na père aye. Na di biso ezaka so ikoyi na ndako mingi papa Pierre Ntabi na pese ombote yé muzabanda eko ya. Aye bandi ko sola talisa sili tant papa Pierre obanda ko gangela maman hein ezama c'est photo simba rango tant o gangela sko mère ko sala ka bongo te semeki bo alors moi bino bo zuma souffle bo comprendre malgré papa beta ki maman mtasukisa ke motema maman mtasukisa ke motema Circe Circe yango ne na ngina loba makambo ele kala mboka na biso. Donc, si on moni l'air, je peux exposer, puis moi, si je peux rater, c'est qu'elle est qui. Parce que ma cambo, elle est dans la cuisine interne. Et ça, ma cambo, c'est un top secret. Mais si on moni moutou pas comme dans le niveau T, qu'elle est dans le bassin, c'est qu'elle est équipée moi ming. Donc, na côté il faut tous aller vraiment na katikati. Toye ba ndenge nini to rebalancer ma cambo wana. Maintenant, où est partie l'opposition? Est-ce que l'amboka na opposition ezalaka? Tous na opposants, opposition ezalaka. Il faut yebisanga où sont partis les opposants. Parce que ngai, c'est mon avis, c'est mon point de vue et ça n'engage que moi. Na lobby boye. Na lobby boye. Opposition ezanete droit. Juriste azali ayebi. Mais makambu o droit elingi. So juriste à salle en côté donc il y a un juriste mais place où on a droit et ça en côté. N'habite aux en opposition. Opposition ezalité mais ba opposant bazali. Nous avons les opposants bazali. C'est depuis quand opposition ezali sous-té. Au moni toza na crise mo na kati mboka na biso toza na ba homme d'état té. Mais toza na ba politicien. Hein? N'était papa Tshisekedi Etienne Tshisekedi de Mulumba zaki homme d'état, un politique, personne âme, un politique. Professeur Liao Eboualibana la Molengo, azalaki un politique, homme d'état. Mais Lélo, nous avons des politiciens. Toi, on a pas politicien, mais homme d'état zate. Yoko ndi makobi misi bana batu na nzela lelo. Lobo bimisi bana batu na nzela pete ko simba. Bana batu ba risque misu ba kufi. Eko simba ennemi na biso intel. Ba bengyo na butu okeyo bendi par na yo.
Tant beni par no bendani ozongi supa na bangote na banda kotala mutu na musika azarane bien. Oh, mais tu banda benga batu oyeba gaza mutu mabete. Président Félix Keba na ba flatter. Na go réciter le corbeau et les renards. Tant renard a vu proabi mon bon messieurs. Sachez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Keba na ba flatter. Zana système à vidéo. Ba o tout ba kumisaka président Kabila. Ba finga kayo otanga te diplôme no ezate. Ba image wana fozwango il y a des archivistes na kata ba chaîne nyonso. O fozwa ba image wana. Tango ayepa na yo ayebso kozaka mutu malamu. Yebisa ye, lakisa ye. Yebisa ye monsieur. Image ça vous rappelle quoi? Dans alingi li bumule lietonda mboke tonga mate. Tanga kozwa moi muke aye awa aye kozoba biso population qui était ba petit bo soutenir nga tout en tout cas makambereza la bien. Tout le monde a bango belé, tout ça na bango belé. Moi j'ai beaucoup souffert pour ce pays. Bakanga la meeting il y a dynamique de l'opposition le 25 septembre 2015. À Saint-Thérèse d'Anjili, il y a la cicatrice, il y a Mbeli, il y a un bendango pembeni de ko cameraman. Na compte à DBG, tous à sa sécurité. Moussou yango. Ba mona ko démon. Lelo bangi ba comme ba fanatique. Ba mon état de droit ye bangi ba bongo la mitema. Otanga te. Atanga la été, mutatanga te ba commissaire président nana finga kiote. Misu bazali ba mama na ba ennemi a père. Etienne Tshisekedi Amulumba la papa Botio, ton père biologique. Wana kutela mama olobate so bote bino mbaleza nenga tote mana papa Mbaki. Comment tu étais l'ennemi du père, vous voulez devenir esclave du fils? Keba na ba flatter. Kangama no na base. Kangama na base. Base mtere sunga yo. Na likolo ba kosaka. Omande ba sala président Kabila. So ba kepa na ye ba bi ko sola na bango te. Ba lingaka yo te. Batu wana ka so ba yepa na biso kanga caméra, kanga téléphone, tout mutu akanga chomo na ye. Mutu wana pa lingaka bino te. Ba créer fragmentation, bango ba tikali ba conjonction de coordination, les agents de liaison. Azo relier des phrases. Très attention et très prudent. Nous sommes là prêts pour vous aider. Na sepela na makambo lobaka na SOB pour qui me kota na SNA na ndimi, je mets même ma tête à couper. Ne biso pe to ndimi, to militer pour na niveau à base, biso na bata terrain. Na présidence royale na ngate, na ministère na okende te, na so frais de fonctionnement to travailler na terrain. To le rapport de proximité. Réalité les cabozos informations ça brite. Et à traiter. Par rapport à ma question, alors, l'opposant est devenu président de la République. Alors, l'opposition n'existe pas encore dans notre pays. Lorsque l'opposant devait président de la République, comme président de la République, opposition tolingaise à l'opposition sincère. D'abord, nous avons l'adversité. Nous avons l'adversité et puis nous avons l'animosité. Bisopa na biso opposition, c'est l'animosité. C'est-à-dire, bozoya, inisa mutu mutu. Non, ce sont des adversaires politiques. Sauf que même en France, au moins, à gauche et à droite. Mais à Wasoba, moni mutu, il y a décidé, avant dit, na mutaï de pèse, ça devient un problème. Tout le monde est à Makaboud, avant dit, na mutaï décidé. Non, ce sont des adversaires. Dans la bataille, Bazo Bundabi Tumba pour les résultats positifs de la République, pour les intérêts de la République. Mais ça que Baza Benemi,
comme ma kofi to boité mais awande sikoyo ba opposa wana nde sikoyo bayaka ko inisa ka mususu parce que atali na kenda butu ba pesa ngeloko na olukate nini te sikoyo fona ke na diaboliser bango na terrain peuple ina bango tala ba bomonzala tala ba osala bo tala ba osala tang ba opese ka poste le mukeni oyo lo baba ntandu akimi akei yango na yebisi yo tozaka na ba opposant mais opposition ezate opposition ezate parce que tanga ba quelques opposants oyo yebi mboka na biso que aza opposant mais en tout cas à part président de la République n'enga zara en opposition bazali na Papa Tshisekedi na président Jean-Marc Kaboun la muka oyebi Malembe Kovo Ingila honorable Kovo Ingila nani Martin Fayulu Madidi bao na yebi bango en tout cas monsieur en tout cas peut-être bano échappé Jean-Pierre Bemba ba Moïse bon Katumbi papa yuana yo mtozo tanga ya engagé kaka yo wana ya engagé yo parce que ngana tangi yo bon na yebi oui Moïse Katumbi Chapwe Jean-Pierre Bemba Gombo na yebi puis il faut qu'on yeba opposant à Zanani au moins même les PPRD Zalaki na kati ya PPRD ba opposant pe bazalaki mais il est membre du PPRD ils sont au pouvoir mais aza opposant c'est-à-dire et là comment zoya pour que menacer l'intérêt de la population à tel million il est opposant purement restreinte oui et puis bah appuyer pe idée na ye ba bité décision na eza malam kozalaka opposant et li ko lobate ozana camp adverse okoza la peine à kati au moni likama mabe au télémilango oza opposant neti ba bato IDPS ba bi ba baza lisu likolo ya lisu bango moko ba na pouvoir mais un mot ba ko mape susu ba opposant bon conseil na pesa mingi na bande kwa IDPS eza problème eza na IDPS eza problème il y a positionnement. C'est un problème d'abord il y a positionnement. Baye bake président Félix aza président ba congolais nyonso. Ce qui kota misala eye eza pona ba congolais. Mais bino bolinga bata IDPS kaka nde baya ba travailler wana parce qu'ils ont milité mais mutu mususu lokola ingénieur Augustin Azawana ayebi musala so ibatie attaché de presse ote yeto banda ko mona ye na nini na manifestation muso banda ko sama na parti X non tout dans le système ba benga gare gestion axée sur les résultats ezanini c'est donc ils sont liés à pragmatisme. C'est un compartiment, ils ont rattachement à pragmatisme. C'est-à-dire, bazo engagé mutu selon likambune loko ya yebi, non pas selon sacrifice oya salaki, mais ça la maîtrise à domaine wanate. Mais lui il impose bataille na place wana parce que ye abunda kimingi. Ok, tanga okoma wana ba yebi ko échouer musala wana yo yebi yango toza na maîtrise dangote. Il y a mis balai, bande quoi IDPS, va comprendre que ici va remporter le pouvoir. Et puis ce pouvoir n'appartient pas à l'IDPS. Le pouvoir, c'est la victoire de tous les Congolais. Naouta iko yebisa yo kalamingi te ngana vota na président Félix te. Maintenant on voyage ba tout dinga ibabi président on a nabi c'est Félix Tshilombo. Ngana vota été. Je ne peux pas dire que non candidat on a voté qui wana que yene mutaza président nangai. Non, il avait échoué. Bon, ben institution nyonso balobi yende que aza président. IDPS c'est un problème, il y a positionnement. Et puis toi IDPS logo la parti étaté. IDPS c'est un parti politique, c'est un vieux parti oyo azali parmi ba parti oyo na Afrique même dans le monde. Il faut pas prouver exemple de démocratie. C'est-à-dire il faut pas vendre ce qu'on a kata ndaku. Ba yoka na entre bango. Pour makambo wana etali président Félixité. Pour ça président ba congolais nyonso. Soit à côté de l'IDPS.
ba militaire baza na PPRD baza président na bango comme ne Félix ya oya INC président na bango comme ne Félix biso pe oyo ba simple citoyen président na biso Félix siko yo papa oboti bana na kati ndaku o privilégié bana ya libumuno oyo botama na bango ebongo bandeko mususu botama mama moko te ba bandeko na ote siko so ba tio liquidateur ya famille siko yo il faut so héritage au privilégié bango ba o muso tika bango non batika makambo wana batika mama makambo wana batika mama makambo wana ya conseil nga na pesa take congolais et chrétien catholique en plus pour pas na biso balobaka boboto bondeko bondeko bolingo bolingo misala. Ouais, mes chers internautes, comprenez que toujours continuer na analyste na biso ou à invité na biso vraiment to so alain mingi na pesimbote na Jonathan Luamba, pourquoi pas Agali Tutonda et sans oublier pasteur Jerry Mayuku, Abed Achou, docteur Jeff Tchadileteta, Arnaud Soukouma depuis la France, 12 étoiles, Clément Lokole, Naomi Kayamwa, Chisidaf, Yannick Mouchia, Napesi Binombote. N'hésitez pas à contacter le chanteur, numéro Nabiso Izali, plus 243 89 63 23 924. Plus 243 89 63 23 924. Benga Biso. Pesa ba proposition na yo to katoroso la mingi et puis na pesa isusu communiquer que bo s'abonner belé bo continuer ko s'abonner couleur d'origine ils en a posa na bino bo s'abonner vraiment bo banda ko zo ba information mingi ya malamu et puis na ba artiste nyonso pe plateforme nyonso o boza na dossier o esengi audiovisuel toza wana studio 3 exa avec l'ingénieur Augustin Kaninda. Contactez toujours couleur d'origine au kozala aux informations nyonso pe ozala satisfait. Toujours qu'il est déjà kokita pour na émission na biso lelo. Jusque là opposition eza ko se jouer kaka na IDPS. Bango moko moko baza pour ya likambo, moko baza contre likambo. Donc IDPS c'est ça, parti au pouvoir et parti de l'opposition. Merci beaucoup pour la question. Mwa zaka na makolomine alandaka nzela moko. Na kamwe eloko yo papa Mozitu fala telemela. Place Azali mes hommages et respect. C'est un grand monsieur dans ce pays. Il a été premier ministre. Mais baobi na mutalaka mutu nyonso fa leka. Dossier pour la gâté likambo pe la gâté. To monaka ndeko Jekoko azotambola azolakisa biloko nyonso oyo papa Mozitu azali nango tanga azali premier ministre. Amona plus de 120 maisons. Abi yagu muke na lembi. We tigali sima. Teyebi esukaka ndenge nini. Oditi wana ekelanda mutu tu. Papa, il y a un TV investisseur na Congo. Maintenant, il y a premier ministre, ceux qui opposant les cas qui ont investisseur pendant qu'il était chef du gouvernement, il a été pélaté, opposant à l'obili en tout cas compromission il Bandima, surtout il y a Géraki, Namboka. Bandima, Monzobe na Mosekwa o Ezoya. So yebino li kamute barotika yo. Na resepela ngai personnellement na liti o papa Mozitu o mené na kati ya lamuka abima na kati ya idée oyo abima na kati ya initiative oyo atelemela yango pété tant na loba bima ezate kazalaki c'est-à-dire na kati ya pensée na ye à soutenir initiative OT pour que tant baota na mutalaka bazo benga nyama na komo na ye ozoya. Soko yebi na yo eloko te dikamute mais soko liaki eloko ambwa zalambangu bulldog na sima omol bulldog ambwa moko boy soko kei na kembanda oke na immeuble nini Sabena soko monie on dirait nounous mais abetanga eloko moko na musapi niveau na ganga okazambwa on dirait nounous on dirait osa eloko tenzoka osa eloko. Donc na osepela pena na mona réaction à papa Mozitu vraiment telemele loko.
Moutounia soit les la table rase. La table est rase. C'est pour tous les citoyens congolais. Tout celui qui a mal géré, tout le monde a vraiment un bâtiment qui est notable. Magambo il est en Guinée, président Sékou Touré, Karnara, premier ministre, né Diallo Télé. Pour battre Kalabara, Kanda Mabé, Tiaga na cage. Dans jardin ni. Mudao tigelo bilo ga mama boti otara na age no mère no ko laver. Parce que maman yo tigelo bilo go za bolumbu. Bilo to nito mona yango ane servir d'exemple to kembi trop to le litro. Peto continuer au le latisi koyo. Ça ne va pas. Na l'église pe batiki bisote. Okomi kuna ba bisote père akulutu mudasala ko boye. OK père akulutu te. Sorcier Azali. Azali na sommet de l'État. Mais comment ma famille est subdivisée. Mais prochainement, tu vas la magama l'église, na ba pasteur, na conseil européen sa président de la République pour la réglementation domaine religieux, surtout l'église de réveil. Merci beaucoup. Ouais, merci mes chers internautes, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je ne sais pas, moi Mabanga, moi le Basuka Sokezali. Bon, Libanga, naza musicien, je suis un analyste politique. Ah, ok. Dédicace, n'a pas si d'abord Longo Nyaming na Tata Nzambe, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui a débuté avec nous comme Alpha. Il a cheminé avec nous comme Emmanuel, Dieu parmi nous, et puis Assisi Nabi sur le col Omega. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Naebi keza sukate toko kutana n'ento espérer après ça nzoto makasi na mokili mobimba et puis na président de la République président Chilombo Antoine na papa nanga Mbaki Dikambala Philbert na maman nanga Lili Windula na fiancée nanga maman Divine Mabiala Ndombasi madame mon épouse la future mère de mes enfants na pesi l'ingénieur Augustin na pesi pe na maman Marie Mulanga mwasi na ye na yope oyo yambaka ngai Fabrice papa chéri Moswahili ndeko bama na ndeko na ngai surtout oyo nakendaka na cabine nazangaka crédit Jonathan Luamba na pesi mbote na Gaël Totonda na pesi mbote na Freddy Ngabu na pesi mbote na professeur Maludi Maku secrétaire général il y a église Kimbangiste na Saint-Ouen na France mpesi mbote na Freddy Ndombasi oncle na ngai na partie ya France Matondo Nguta na sœur na ngai Elise Luindula na sœur na ngai Florence Kiangebeni na pesi mbote na batu nyonso o bayebinga na o bayebinga ite o pe basepelaka na émission yo et puis na chers internautes bino nyonso na pesi bino mbote que la paix règne sur toute la terre et à chaque être et que Dieu purifie la terre contre le mal qui s'exerce sur elle. Que la paix profonde puisse régner dans le cœur de tout un chacun, ainsi que la joie intérieure. Merci. Merci. Ouais, mes chers internautes, comprenez qu'on était avec notre invité Yannick Ndombasi. Il a beaucoup parlé, il a bien parlé. Bon, comprenez que ça n'est fini pour aujourd'hui. Et je salue honorable président Godem Poyi, PDG Kinwani Balabala Kelly Bonheur na pesi Mbote, sans oublier le président Vijay Chimanga na pesi Mbote place aux alliés na saluer bandeko nyonso o bazana Luanda bozota langai Trésor Konga meilleur perdant bandeko nanga nyonso na pesi bino Mbote. C'était Yehu chantement na Kini Santa de Nias Ange Noir Cheval Noir Chic Men Staff Kuzu bye. Ça c'est la couleur d'origine. La couleur d'origine. Couleur à bien. La couleur d'origine, c'est la couleur des artistes. La couleur d'origine, c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine, c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous.